Moi, je suis sûr na fenêtre ozuko kozwa soin nango te. Bongo Sozacom Okoka. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na diaspora, tosolo na bosolo lelo. Lobi soki to bongoni, Kongo na biseko bonga o. Kongo na biseko bonga o. Kongo na biseko bonga o. Kongo na biso ekobonga mwana mboka soki yo na ngai tovandi na mikili ya poto mentalité na biso échanger. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na Biso na Diaspora ezali bongo podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsil kouta Canada. Likamna koloba lelo soki ofungoli matoi te o comprendre bozindo ya maina ina loba o koloba me ye akoma kota ba vie privée ya batu. C'est quoi les rapports avec développement ya Congo? Mboka ezali image ya moko na moko. Les individus nde basalaka mboka. Likamna ina partager et sujet et nazo inspiration nazali kosala moi ménage na ndako. Biso na Canada chaque saison ezana makambo nango par rapport à entretien na ndako. Alors siko hiver toko bana ko garder ba fenêtre plus fermée que ouverte. Alors nazali ko vérifier sur ba mécanisme nyoso tout ya fenêtre parce que l'été tout là surtout routine na biso fenêtre à 24 heures ya funga ma mena hiver il faut ko kanga et puis s'assurer que mo peut pas mali ezokotate. À ma grande surprise na sali moi mouvement bon na moni moi neti tache moko boya ya noir na liba na cadre ya fenêtre. Na yo réaliser que ça moi je suis sûr na bi je me suis rappelé que parmi ba misère singana ça na été il fallait na vérifier pe ba état cadre ba fenêtre alors na sala ki angoti. Et c'est très important parce que ceux qui ont négligé ba moi je suis sûr un jour il coûter yo cher. D'ailleurs na sala kaka test na bengi moko ba spécialiste mama ya ba fenêtre wana likaki pa na ngai bandeko na fenêtre moko $3,000 siko multiplier na nombre ba fenêtre na ndako nde na bandi ko kanisa na et puis ememinga e rappeler nga makambo ebele na bimilo ko funa partager na biso na diaspora parce que biso na diaspora ezali changement ya mentalité ya individu ngai nanu pour lobby na influencer famille nanga afin qu'un jour et se refléter na Congo. Là nanga malam. Na bambule lekita on a comme na mikili ya Canada à l'époque na communauté na biso to sayi ko mingi batazai ko louer, c'est normal au couteau koma to no fouter la boue et puis tu as toujours bandar moins cher. Ben tu te ya maboko pamba mbongo ezati. Et na remarka que na banda ku mingi to ko fouter la wana souvent na banda ku betela ba problème et so na mukolo ndaku très lent pour réparer loko. Et bon, des fois bon, on laissait faire hein, et puis bon. Écoute, zanda ku ngati. Et na remarqué que les msusu ba mde msusu nous visiter ba on était nda ko so sentir saleté moko boye mais on donner comme excuse que ça mukolo nda on azozwa sur nda ku neti. Qui na moment mo te comme la vague ya ba congolais ba komi ko ba bono ko ba propriété la banda ku na bango. Et ngata na komi na kati ya marché wana ya ko s'approprier enfin acquérir une propriété na ba formation za Rolanda ezaki na phrase mon anglais ba ezaki ko répéter biso mingi proud of ownership si tu ko traduire par la fierté d'avoir sa propriété d'être chez soi hein? Contrairement à ndenge ozaki locataire boblo mususu nganda ko ezala na ndenge olingeli me mukolo ndako alingi te ba restriction mais si ko tango ze pa na yo moko donc okoko osala ndako na yo na ndenge olingi. Mais j'avais constaté aussi, dans la communauté, on a certains bandeko, comme propriétaires, mais état entretien intérieur, et on a foutu la cala, et puis un instant là. Tout ça, ko accuser ba bailleur na biso. Mais surtout comme pas na biso moko. Ya on comme na biso que tant na moni fenêtre na moni moi ba moi na bi. Si on na ko c'est la propriété. Ils ont la propriété mususu nga moko propriétaire donc nga moko nde funa zo so ya eloko oyo soki na négliger yango lobi ko en lambo yango avant na pesa lien avec notre pays naza ko interpeller na onde ko nangai
comme propriétaire, je suis très content de tous les Congolais banamikili, tout possédé ma belé. En termes de possession d'abord, parce que mine de pas nabiso, avant na babikok, tout possédé penza, tout on a place mo ya bien. Mais yeba que so peut aux place ya bien, ba mususu, hein, beaucoup de bandar mo o ba construire ngo penda à zéro ya mubesu, yo mutu aux premier propriétaire pang batongiam. Ngepa inavani na je pense troisième propriétaire. Mais mingi, et je suis très fier vraiment de Gonanga Openda Bina Kenda Penda, Timolela Bango Libulu, Balonela Bango Penandaku, je suis fier de vous. Mais après, il faut savoir en prendre soin. Yebaka, comment entretenir bâtiment wana. Pona moni pe bandeko, ba pesa bangonda kwa mubesu. Mais dans un temps record, ba commission ngokaka ndenge bandako ya kofuta ya totikelaka. Proud of ownership. Et ça peut qu'il y a une responsabilité à entretenir et siga ovandi. Maintenant, c'est quoi les liens avec Mboka Nation? C'est quoi les développements, les liens avec le développement Congo? Première fois, nous avons Congo après une vingtaine d'années libanda. Moka bilo que chokangai, c'est l'état lamentable à bâtiment. Et ça na quartier, ça la wap et pire loko ça et pesanga pasi na ke ko visiter mutu mona na OZRT, RTNC. Batavana na Kinshasa boyebi bijou wana. Bata Montréal. Bomoni tour ya Radio Canada. Je pense d'ancienne tour parce que Radio Canada est déménageant. Aujourd'hui tour wana ya Radio Canada comparé on a tour ya la voix d'Isaïe à l'époque. Ah, bijou de na bijou. Mais quelle ne fut ma déception. Na komana bandeko en lambeau. Na kati mulili ba censé de salara susute ba mine des athées na ngeno visiter fallait na matabetage na kenda Kilimanjaro pensati. Aller-retour na makolo. Na mulili ozotatone na kati wana. Bongo solo ya masuba na solo ya. Na yeke kutamala en lambeau, bijona en lambeau. Nde ememinga skobike entretien pe eza culture ya entretien. Et pa ya munde to mona rango na mona rango de na quartier na ngabandego. Soko kati matiti te na ete o mona ra yo moko kenda una yo. Et bimara faux par rapport à baninga. Et d'ailleurs balabala musu sala soki ozo négliger au matiti no pena ba communiquer na bureau tel de ville au mona pena que moi mon canal pena ya remarque que non prends soin ya matiti na yo. Il faut y bako balingi uniformité propriété balabala mobimba. Donc au comme propriétaire c'est bien mais yeba pe suko que na quartier vaniana na mboka mindele uniformité basadango très important et ça te le colle pas na bisu donc désordre même na couleur désordre moi ndako vert makaso kuna jaune makaso kuna soki noir kuna pembe donc alors il n'a remarqué bandako c'est qui en lambeau bandeko peinture ezate donc peinture nzuluka okoto nzuluka manzale nzuluka bien sûr to ba pauvreté mais bandeko bilo muso sa pauvreté soki mutu na kati ya Kongo wana akangi mutema ke peinture ndaku nanga oyo e vieillir dans 5 ans faut na renouveler ngo abandi ko bomba kaka soki nini ngo wana nini do ba $1 au bout de 5 ans aza capable asomba boîte moko ya peinture et na ebité biso to vana mikili tango zongaka est-ce qu'on remarque que ça na ndaku supenda donc peinture ye kauka ya kala peut-être même pas na bino et pas na bino na ndaku atterrir. Est-ce que ça obimisa ta mbongo ba refaire peinture souvent to linga to don to lati bien mais peinture nda parce que déjà biso mona ka malgré to va na poto to adopter culture ya propriété to adopter culture ya entretien ti nazo mona na ba réseaux sociaux wa ce que moi bâtiment mo batongi ba komisi président ba komisi soki ministre ba komisi soki nani aoumela empty aoumela pona ni pona bâtiment. C'est bien beau. Mais bâtiment, surtout dans la culture et entretien, et qu'on en lambeau. Ne ba sozakom, ba immeuble kitoko, tous on a qui faisait la fierté. Les lois et paf, bastard tout ça nango. Bilo que belé oyo, Mobutu à l'époque a tonga la fierté à Zaïre. Les lois en lambeau parce que tous la culture et entretien. Donc, dès qu'on a on a poto, au commis propriétaire, oza avec ezanda kuna yo vandi c'est bien. So oza na proud of
ownership te. Soki oyebi entretenir ndako na yo te, ne pense pas que lobby soki ba pesi au Congo dirigé okoyeba entretenir Congo. Non. Parce que ça nous na culture na te. Odi abatuni. Mais soki déjà na biloko mike déjà pas na yo. Ngo bibe lobby soki za fidèle na biloko mike ba pesi minene. Soki o développer déjà culture na ndako na yo, o te yango bana na yo. Et tant que vous avez vacances dans Mboka, vous êtes capable de revendre sa famille. Non, 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 non. Ah, boiti. Attends, moi, colonne à moi, bah, fleur. Moi, banda comme ça, et là, on la fleur na Congo. Est-ce que vraiment, tout qu'on a fleur? Mais combien de ma part ou fleur les athées? Ou bien fleur les athées, qui parlent en anglais, on dirait, bah, moi, des arabes, débrouille-toi. Fleur peut débrouille-toi. Mais pas mon monde, bah, coiffé, tsaka, bah, ça soit soin à fleur. Et pourtant, n'était pas un beau fleur, ils ont quoi? 3 mois. 3 mois. 3 mois pendant 3-4 mois qu'on joue une fleur. Mais il faut mon andi, bah, ça soin à fleur. Parce que, bah, ça, la culture, il entretient. Ce qui est la culture, il entretient, comme individu, ce n'est pas en devenant président de la République. Ce que tu es intérieurement, c'est ce que tu vas être demain à l'extérieur, dans le sommet, il y a pays. Bon, mon ango. Et ça, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont intérieurement. Moutou déjà dans mon petit cadre naïe a yebi qu'on prendre soin a yebi pourquoi c'est important d'en prendre soin tant qu'on a bon sur le Congo na ils ont comme tout le monde on a dit mangote et là comme ça on a ba bongisi aéroport côté président les gars côté ministre les gars le reste et tikali ningwana de le ministre les gars côté le autorité les gars côté na te ah ningwana mais l'autorité payée à se contenter quand na place à l'écran bon tu te vois l'exemple on va aller mais mutupina na souci ata ba ye protocole ne no côté mani na kena kotala côté na kena kotala côté na kena kotala côté wana c'est ça c'est ce qu'on fait chez nous ndé na lobby na zepa nanga na kena no kotala moi frère nini cadre à fenêtre ndako za munene ba pièces zebele mais na telemena eloko mukina tele noirceur olika munini boy ah na bossa na ki ko nettoyer yango il faut na nettoyer kotala kaka ndako tena munene j'ai une maison mais des petites choses. Na remarqué que tu pas na vanda, il y avait certaines tâches na liboso ndako. Nga na ça ba brique ra ndeke ba ni ko vieillir. Mais mon colomo na ko tala ngo de près, na remarqué que oh, exactement que brique zo vieillir. Ba régner moko ba likolo, tant ba sala ba besoin na bango sikoyo, ezo kitana ba mur, ezo kauka et s'effondre comme le roi peinture dans une communauté incrustée na kati ya brique. Ah, nena sa bango pena ma sa si pena ma beta bon bah ça c'est kaka na bi dorénavant araignée pe na wala susute parce que mon ndé ba bebisi na ndako e biro ko ndena soki na ke lobi boye ba pesi na ba responsabilité pa na biso ba immeuble na so na ko tala ngo parce que na développer de la culture sensibilité on a ya propriété na biloko mike ko vendre lango je sais ndé na so ba o komina no ba no soki na bi eza bongo ndeko na ngai to revaka Congo te comme quand nous négligeons les petites choses et ko komara nango Congo na ningo na te parce que ba mboko tozolula ceux qui bo vandi bota bo mona ke c'est l'ensemble de toutes ces choses même les petites choses bazo talelango ezala ba mboko msoko bo boka gomme te na mabele gomme bazoka juste ko na komona bazoka o bo on te na mabele bana nga ba utaki Japon ba esi papa kuna ba vite osala mais osakana te oh, il y a solaire. Habillement, motivation, tambour, na mo eloko na ye azo akoluka place na kunobwaka. Il y a des pays comme ça. Yo mona pas et pas na soka pas au boaki. Quoi pas au boaki koto boaki au boaki. Au bout d'une année, saleté partout. Oh, que pas mon Dieu, propre. Anjité me soleil le bango. Ben individu ba développer culture, y a prendre soin. Na remarquant mingi pas mindelo okende. On dirait ah bon ça qui n'a pas ébi que yozoya mais bimine même à l'improvise je ne vais pas dire par là que mindele surtout parce que la propriété mais na kota pe mindele pe ndako yi maman na ngaye mais dans l'ensemble mindele bazana culture ya propriété ya moto mon amena ba mindele bazana Afrique au qui n'est pas na mona on dirait pays mususu bandeko to bandango à petite échelle prends soin de ton espace même sur sa locataire d'ailleurs parlant des locataires ça na ka deux seuls mots ba marquant ngai na savoir que visiter bango en famille to kende côté là au mona baza ba locataire na banda baza mais propriété na ndako wana tito mana moi santo bi wow ezaka to comme propriétaire na sens que ndako na yo tongi
même aux locataires, environnement n'a pas ce vanda. Garde ça propre. Garde ça propre. Inculquer on a banana yo, bakola nango comme valeur. De même matériel ba ko diriger pays na biso, ba ko supporter bo sototé. Et puis ce comme on dit bo sotopenda c'est ça fait partie de la vie. Donc ton ndima na biso ngo to vivre na bo soto. Ton ndima. Té mundele a cultiver mentalité na ya propriété, prendre soin de ses biens. D'ailleurs, na aussi ça solo. Tomutuna. Quand un Congolais quitte Congo, aille na mboka la France, na Paris. Bino bande ovan na Paris. Son mbo tamuse na Paris. Place ni bo zanga te ko mema ndeko na so na utikini. Na Paris wana. Nga na koma na Paris, enfin na zega transit na so na aéroport na su vol na continuer. Donc na tamo na ville te. Mikolo ezali bososo na ye o mema ngapi. Place ni o bakolo o rolo mboko te sono legi na place te. Tour Eiffel, n'est-ce pas? Si vous Tour Eiffel, on a Tour Eiffel. Au début, on a batonga. Yom tu vas à Paris. Quand on a ba photo, tindelanga bo soto. Vi âge à Tour Eiffel. Donc il faut dans la souka na bo soto. Poubelle au sakarate. Pour ça, et ça loya kala. Tindelanga photo ya cumule bo soto ya depuis ya siècle batonga. Vous êtes d'accord nanga qui est placement propre. Malgré âge nango. Hein? C'est ça. Bako tonga sur infrastructure na Congo. Mais surtout ça la culture ya maintenance te et quoi nango en lambeau. Or la prise en charge notion de maintenance ça peut aussi avoir des retombées na zonga na tout le fait écoute ça bon en tout cas na yoka na musiga écoute ça bon ba touriste baso le kale kawana osomon parce que c'est bien entretenu mais surtout ça ko entretenir sigate do nambongo to chaka ou l'état chaka pona construire le Congo ni surtout ekena mai mais surtout ça ko entretenir ngo au fil des ans to ko kozoma ba retomber y investissement parce que bi ko entretenir patrimoine na biso mais ça commence na biloko mike na ndako na yo moi chambre moi salon moi cuisine en prendre soin ownership c'est chez moi pays na biso Congo to bisa c'est ya biso ba infrastructure na biso c'est triste de voir que ben infrastructure mingi mo buta tonga na mona kaka na internet bazo la biso ngo donga lambo na bi c'est pas possible to yini mo butu oui mais ça c'est patrimoine il y a des nations ça nous appartient on peut pas laisser ça ekufa parce que mo butu akufa donc akufa pena biloko wana quelque part il y a un problème ndeko est-ce que na bi mapema na lobio to banana nous prendre soin na bilo amike pour que lobby to ebapé ko maintenir moi ndambo to ça ko construire na Congo. Voilà ma contribution nanga. J'espère que mon message a été clair. Commentez, partagez yango, soza abonné zala abonné. Et ça tous zala bitumba te mais maté appel lokola boye na kata bongo, ça contribue pour na Congo. Partagez. À la prochaine.